Tu veux pas manger? Eh. Bébé? Qu'est-ce qu'il y a? Allégria. Bébé. Va bébé à quoi? Allégria. Eh, pardon. Tu veux quoi alors? Alingi te chérie, na va péter ça. Yé mon ta senga va somber les biscuits. On a sombé on alingi les sucres en tête. Allez, viens, pas chez papa. Pas chez papa, non? Viens. Allez. Avec l'anniversaire, on est à bientôt. Peut-être attendre si à moi. Tu es devenue trop timide, hein, ma chérie. Tu veux quoi pour ton anniversaire? J'achète quoi? Capricieuse qu'elle est, à le matin. Pas ici, on organise des nicasse. Mais il peut s'aider, tout le monde et tout ça. Il peut s'aider. Par rapport, il y a des gens qui sont grâce, hein? Vous êtes aussi à l'écrire. Après, le temps est belé. Vous avez besoin, il faut te rendre toute cette action de grâce. À part l'anniversaire samedi. Dimanche, si on a l'église, tu as enveloppe et action de grâce. Ok. Non, mais c'est une bonne chose, ça m'a bêté. D'accord. Ça, c'est la bénédiction de Dieu, non? Amen. C'est la bénédiction de Dieu. Là, par comme je l'appelle la bénédiction de Dieu. Vraiment? Pas de problème. Pas de problème. D'accord. Tout ça, tout ça, une action de grâce. On part ensemble. Dimanche. Ouais, ça va. Dimanche, je vous en attends. D'accord. Pour l'anniversaire, moi? Non, pour l'église, qu'on rentre. Pour aller à l'église, qu'on rendre gloire en Zam. N'a qu'était pourquoi? N'est pas empêché. Pas une année, bientôt, bani. N'est pas empêché. Yo, ça a trop bis. Trop de retour, trop de ngarafamento, tout le monde. Trop bis. Non, je vais voir. Ceux qui tant là, je vais aller. Sinon, ceux qui tant là, toi, tu es sa maman, non? Attends, toi, tu me représentes. Mais je vais voir, je vais faire un effort. Alors, pour le samedi, pour l'anniversaire maintenant? On achète des trucs, toi, tu veux quoi? Moi, je pense que tu es invité à Gabana. Mais non, papa, les enfants, mais ils vont toujours accompagner la Mikolo. Non, Bana Bayena Bangona Moi, et puis le soir, tout ça, il n'est pas Mikolo. Voilà ce qu'il faut ça, calculer la montagne au pays sangal. Non, je vais faire. Ah, pas eu, moi, il y a une loi d'année anniversaire. Je vais faire ça. Madrid, ma fille, je vais faire. Madrid, il faut qu'il y ait. D'ailleurs, il y a des gens qui ont mis des longs. Ok. Des longs, il fallait qu'il y ait. Malheureusement, il y a eu visa. Il y a eu moyen sous visa. Ok, mais est-ce que vous venez? C'est ça le problème aussi. Pour Madrid, il y a toujours. Mais pensez au temps là. Déjà, ils ont appelé trop tard. Il faut penser déjà. Est-ce qu'on a un tu me regardes Sylvie par maman. Maman Sylvie, ça y est. Il est très cool, très play. Oui, il est très play, mais tant que dans le bipotique, il y a 2 jours, moi, je ne vais pas brisquer par monter. Non, ça, on a très bien. D'accord. On a bien gagné avec tu es Madrid, il y a les anniversaire d'avance. Joyeux anniversaire. Maman. Vai chamar. Oui. Nazalia wae. Maman. Maman. Nazalia bandela na kana bina lekela bino na. Ya solo. Surprise, hein, maman. Boni bino kuna. Ndiye na ngolanza. Na papa chéri. Yana ona tike bien na tike kuna ndanga bilelo fana na nda. Na bana Nazalia préfère au lekati. Ya solo. Na depa kamera ina ma Anidia Sivi. Maman camarade no wana. Otema papa dadi. Skolo kwa Nazalia na rendez-vous na maman ni yango. Tant on a aussi qu'on appelle chamada les grands producteurs donc producteurs à sa génération Marc Jacob donc il y a même pas la génération où même moi je botte malelo voilà yo ka produire en tout cas de la tu vas produire moi là yo ba na pas dit na yo ki ko la ngane ngazo yemba funa yeba c'est Jacob grand producteur ye ngana benga gaé producteur à sa génération yes Deni bino maman tozana biso bien minha filha, saúde tá boa? Yeah. Dele, papa Zate. Não, a na chambre.
Afande. Chérie. Maman ça. Papa. Maman. Surprise. Moi t'es nazali na olega. Nanda ko boa bien. Nangola nzambe to ça. Mon beau frère Nicolas Belé. Azali papa chéri azo rené na. La peine nazo bima. Bébé ça va? Yeah. Sango nini kuna? Sango to sana so bien, ramino c'est ça la bien na ngola nzambe. Nazo ifsaye ki nazali na rendez-vous ya camarade nanga Ani Diasi vient. Papa Daddy. Azala pe na fête na biso. Si, camarade nanga mbinga pembe wana. Ye wana. Voyage ça na kete. Aya ke na wana eba Chine aya ka wana. Anita mambote, akola raté. Ya. Sikolo kwa nazali na rendez-vous na ye bon. Ya wana na bina le kanona bwa ke na tamwa pude. Na ya pe kuna muni koko na ngazo yemba ngabi. Fo nga nazo yo kana ya avona ngai. Mama, nazo yemba mo producteur Marc Jacob. Toza pena na problème pour na mwana oyo. Des fois zo yemba kitoko. Même na école au mona batu ba tondi. Ya zo yemba. Mwana na yemba makasi. Donc il est producteur makasi producteur na benga ka sanga génération. Marc Jacob no na obengele lo fona yebisa e kabi afona ngai a produit moi na en tout cas mo su mama lo bakay ya to bina maternité lelo en tout cas Maman papa na vraiment na zana retard makasi problème ezala motena pai na ngana na pe mke bona zonganda tu vanda penda tati poko kimia eza kimia vraiment ça na moni penza ke kimia ezali na za kutu na retard makasi problème ezate maman ngape na vanda mke utiliser oyo pour notre transport. Merci papa, merci. Chérie, nakei, mais on les kana castel. Pas ya MT Matondo. Soba veste na ngani oswitika la iponga. Oh, ozo ki ngote? Te nazo ite. Nazo ngai mo retard na même lamba na ye oyo falata na fête. Na tika ki pas MT Matondo. On utiliser pour notre transport. Bébé, bisous. Ça va maman, vous êtes vraiment merci beaucoup. Et si papa il le côté? Papa, metrazi yo kuti ko bula sha ko bolo. Mashke. Fala todo. Pastilha também, ah? Oh, bebê. Ela tá boa. Fica bem, ah? Nini wana? Na? La joie? Nalobaki lelo mwana moko tabima. Tozokende biso nyonso losambo. Nazoloba bongo. Wapi ye la joie? Donc bino boyokaka nga te ko bano. La joie? Maman. Oyo nateli nini? Oh, maman nalati bien. Bakelaka église bo. Tenga na mwana. La joie tika vungis. Koyokisanga soni te. Koyokisanga soni te la joie. Nalobaki lelo jour akokende église. Maman, naolanda bino. La joie. Donc yo koyoka mama te ko? Mama soloba yo sokende. Te nalobi te menga na oya. Nzamba lona bana babebi. La joie. Nzambe bano babisusinga liboma nzambe. Losamba bolingi te. Boko mandenge ni. Bana ndenge nini abakolimbelingi losambo te. Nzamba shize bano ywe mutema pasi. Boko beli sanga tension ngala kokufa na ndako. Eglise bolingi te la joie na liboso. Akaila nini mama boete. Nasa ko la joie tika elika nkamisa tangu nango. Otangu nzamba ko benga ako awala na kanzira nzambi mama. Biso kende. Bana mutupa. Ya pesa ngako lisokende bisa. La joie sort na yezali. Alléluia. Église de l'étoile, alléluia. Vous allez laisser le bon anda kwa nzambe. Et comme il ngomba oyo senge bisoto yo kali bala nzambe. To bikote le sasiko le moto nzamba pambola. Wasa na kwa kwa kumuna nzambe. Wasa kwa kumuna nzambe bile l'étoile, alléluia, 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 alléluia. Olikita tele moto nzamba pambola. Moto nzamba pesa pifa bola bla pavo na ye. Moto nzamba tesi ya Moïse ya Eli ya Aaron na kati na ye. Bosepeli koyeka moto na nzambe.
Ok. Toi qui va témoignage, les gens malamu. Mais papa, vous avez un témoignage à mon tout moko. Yango, avant de côté la matière, vous vendez la commune. Avant de côté la matière, tu as bien maman et même baïkia. Il peut appeler ça il combo na pour un témoignage. Na lombangu maman aimé. Bana Nzambe, alléluia. Alléluia. Il y a solo mes bien-aimés dans le Seigneur, Nzamba Malamu. Ngai au moment du bosso na bino, vraiment balobi tard ezalate pa Nzambe. Au témoignage on a repé ça 3 ans après. Nazaka la libala 8 ans na bande ko concevoir té. Et comme c'est difficile puisque belle famille na ngai et comme pour combattre nga ponde na zali pour bota té. Alors ba comment tu ko exiger mobile na ngai aluka moi si nsusu abala. Ezaka pas sini pour na ngai. Mais bien aimé dans le Seigneur, na mela ya komela. Na tongola ya kotongola. Et si kani ngande ko la bino na quotité pour na oluka mwana. Na ningi ko yoka te publicité koto bazo pesa mwana. Koto tata mo salsa na bokoko na nyoko makimingi. Kasi Nzambe ya kosanga ngolu un beau jour. D'ailleurs okutana na la sœur Fatima na ebité so aza na salle. Yende mtatalisa kingai Nzamba pambolo sœur Fatima. Sœur Fatima tokutana na nzela na kolela na ngai na bapasi na ngai. Ayeba kingai te kasi na Saint-Esprit kakande et tout akaye. Ndai ko tuna nga ba problème na meke pona ko mai lo mutalibo ma ko mai ko expliquer na mutu na ko ti ko expliquer te. Ndatalisa kinga lobi na ngai metana nu Nzambe ya mama étoile. Nzambe ya mama étoile abina nga meka. Soko moni esimbité wana otiki Nzambe. Ponga na bandolo ba Nzamba boaki ngai. Mais bien aimé dans le Seigneur. Sœur Fatima eko memanga awa na église les étoiles. Na kutana na ma pasteur. Ya okamwa apesanga ni mai ya komela ni ya kotongola. Mais bien aimé dans le Seigneur, ayambisanga juste Jésus comme Seigneur et Sauveur. Après tu côté qui gêne il y a une semaine à ma pasteur. 2 mois après na comment yo kanzoto bien té ndena mobile na to kena à l'hôpital. Docteur a confirmé que nazaki na retard il y a 1 mois et demi. Alléluia. Né lelo oyo na ko rendre grâce na Nzambe na ngai puisque moi la Nzamba pesa kingai alegria akokisi lelo 3 ans. Amen. Donc yango na baki na okiko leksango bongo te soki na témoigner mon na Nzambe te. Pour changer nga identité. Alors ngolinga mama aimé, akomisi na mama na alegria. Amen. Amen. Bon Nzambe ezalaka nde boye. Tango Nzambe asaleli eloko il faut kozala reconnaissance. Tango ozala reconnaissance il faut omemaka baaction de grâce boye soki Nzambe asaleli eloko mpona kopesa ye gloire. Amen. Sikoyo mutu na mutu abongisa motema na ye parce que tokomi sikoyo na bilei ya molimo. Oyo asimbi Bible na ye, oyo asimbi kaye na ye, akomi lelo tozoteya sur la conscience. Tango komi sur la conscience, olobi pe conscience nde ezali centrale. Eza base pour la vie ya mutu mobimba, eza conscience. Et là tozo mona tala ba église ndenge tozo kende ko tambolaka. Okoma na église moko muntu azobela. Mais pasteur bazobenga e po akende kuna ba kende ko prier pour la mutu malade, azosenga droit ya déplacement. Oh wana vraiment tango sengi droit de déplacement wana ozo sa ila Nzambe ni yango lelo nga te bino conscience ya moko na moko esala conscience nde eza base ya mutu conscience nde ko pesa yo vie conscience na yo pende ko pesa yo kufa lelo tozo mona ba mama conscience na bino reprocher bino o bino na Luanda bokoma na mologamo silogamo ko aki angola
donc aki yangola na bino nde ezosala ke botambolaka bolumbu po eza aki yangola conscience na bino esala nzambe azaka nzambe akela mokili mobimba eloko ekabola Luanda poto Kinshasa eza géographie mais mokili eza ya nzambe yango tozokende mingi mpo na fongolela bino tokei na 1 Timothée tokei na 2 chapitre 2 verset 9 kuna bokomona nini bayebisi biso kuna bayebisi biso boye mutu na mutu ifo ayeba etamboli na ye liboso ya nzambe parce que nzoto na biso oyo ngai mutu nazoloba mpo na elateli na bino na Luanda wa te nzambe mutu azoloba boye bolanda ngai. Je veux aussi que la femme vêtue d'une manière sainte avec pudeur et modestie. C'est la parole de Dieu. Si vous avez na Luanda wa o moi okomi kotambola na sengle okomi kotambola na eloko ya mukuse moi tozolo balikolo ya conscience na lingi lelo conscience ya moko na moko esala po boyeba ke nzoto eza nzoto na yo te ezaka temple ya Saint Esprit. Alors nzamba soki pete ke o eza Luanda o eza Poto o eza Kinshasa po bo changer accoutrement te nzambe alobi kaka ke la femme s'habille d'une manière sainte. Maman bolata malamu ko nalingi conscience na bino reprocher bino tant tozoba na ba mama ata ba papa pe bolata malamu po tokomi komona pe ba papa omona lati sengle na kilote eleki genou père de famille avant na bana ebele na kolongola ndako na ya batina prince c'est pas bien nalingi mutu na mutu a réparer conscience na ye ata tango ozoba tozotambola na nzali omola omitali boye ndenge na lati boye est-ce que ezo édifier Saint Esprit kati na nga ndenge na lati boye est-ce que Saint Esprit asepeli soko moni mitali boludi ndenge na lati boye Saint Esprit asepeli te kota na ndako longola lata malamu mama libale ya aka mpona olata soko séduire te ata ndenge na lati makuta boye soki papa asepeli na yo soki eza jour na okotelemisa yo kaka nazoloba mpenza parce que oyo ezaka introduction nakosenga nani epa balangwa nzembo na biso parce que naza na posa koyembela nzambe po napesa bino na message naza nango nsima nango tocontinue nakoleka boyebi ke dimanche oyo nde ya suka nazoteya bino naza na convention moko efonaki esala na Belgique epa ya mama Judith Bokwande nazokende kuna naza na convention moko babenga yenga kuna bokotika na mama mokambi na bino yango nazoteya toujours sur la conscience boya église te pona kobaki mama étoile aza te boyaka awa pona mama étoile te boyaka kozwa nde koyoka mateya boyaka kolanda mpona vie éternelle na yo moko oyaka awa mpo ozwa Yesu lokola mokonzi mpe mobikisi pe n'importe temps nazala te il faut bozala na ndako ya nzambe mpo mutu na moto azwa koluka vie na ye boyaka mpona nga te nga nazala kaka mpona kotransmettre bino message mpe koute pa nzambe yango balanga nzembo na biso bakotia biso no nzembo na ngao na lingaka mingi papa napinda na nzambe nano moke na élévation apesi nga ya voyage nsima tokontinue. ezala kudu wapi ana Angola eza na imondel na entrée ya mabao wana na Kinshasa eza na Bumbu na avenue Lukula
na sortir bilo awa qui chasse ma qui sans problème à l'aise à nyama donc so les qui na tourner là pour na net na bilo na qui chasse Piccolo masikete Kofi Matuka MM masika asola kalo oza pour sa caméra oza pour sa montage oza nini nion sur la maison MM chérie Soyo canasta. ça va Non, très à l'aise. Bon, on a bêté moi qui n'a pas na papa juste na ça. Non, bah quand débrouiller bah dire les choses nous week-end. on va me débrouiller na préféré Yo zo kende wa. Non suka na gikolo. Mais yo comment kende gikolo toi hein? nga zo message ko ta mama kabeli Te na kita ni mena. Faut comme na gikolo na zo kende gikolo. Ça ne dérange pas. Quoi t'as dans ça? Mireille, on a mis le téléphone. Parce que nous avons qui m'ont appelé la Mickey. est-ce que ça ndina ezaka portable nga ko yamba téléphone kuna yo ka ba silo miki ba benyo na yebi ko yamba ko ya ko déborder te na yebi ko yamba te c'est un simple rappel eh oui bi ngala yamba na téléphone je sais então je vous prends congé je te prends congé bonne journée alors merci oui Tupoyana. Bimbo. Ya batakala. Oh, ouais, bakate balita bimbo to ko peta kana ngwa mukeo. Mama Valentina, lita bembo asimbaka na mbete. Mama wala tana tuzota balita bimbo vandi bo. Ya te. Hein, le ba. Mais ça peut être le loco ana. Ah, bon anati. Bon, ya yo na lekina denga sekate. Le ba na ba, noto balita bembo te. O tanga kate. O tanga kate. Tunani, anga bon ana ka. Comment tu peux libérer du beau poids? Ya, lo bien eso que na ke moto pa kama na ngai. Na lekina aza mpaka pa vie na ngai bio sante. Nda se amlo monate. Grand budget na mwa kuna. O sepela. Bon so me menga tena ko betilo. Acha pela kwa ngai, mo lekina na ko mo serito. Non. Grand bijoutier. Grand bijoutier, hein? Voilà ça ouais. Alors ça la prendre na aza branca. Na aza branca. Bebo santa, Bebo santa. Pour retirer un bebo santa. Pour ça chenette no na ke so liso asukula ba chenette ba argent pire. Zana on a on bien qui nani mon père au moins tena ba profil atana. Zera. Non peut ça. Makambo penda. Loko. Tikana nte oibi.
Yaya, on m'a pas bijouté wana. Leki na ngai. Et pas bijouté wana. Toke ma ba placer nga là. Ah, o tchal ma dene bete sana bino yana ya. Ya chat kon. Pi house dog to comment ici. L'église pendaka hallelujah. Oh, c'est quand même. Ah, ça comme une mode. Faut pas tu obéir battre na lino na kati ba tu lino munene ba tu demi ba tu ba. Allah ça peut en fait. Allah ça bon. Voilà l'église. L'église ka oseka seka. Oseka ka mama ko fata le bika. Bande mtra amene. Mais au Kenya l'église kwa kuna mabe, on va te ba blamane pasuko. Ozofana ndako ya basambi lobi mkonda kwa ninga bon tara sema minute donc la table mabe bité na kuma mo déjà bien ah toi na Luanda qui par moi na 2 ans 3 ans ba on parce que faire gaffe cuidado beija hein ba biloko ko parce que ninga on soulte Joana za retana mona zo ngasu ndafu na se change na kena maka kaso la bengo na bana na sima Papa, boa tarde. Boa tarde, Semil. Qual é o seu nome? Bongo imeshiki nini mchari usali. Lita bembo tu. Ah, di kata kile kwa. Umi bu. Kata nani loko wana. Moyi boni. Brenda nani? Beja. Bo iloko ya boishoki na zalaki na mama prophetessa koti na yali tuzuyoka lita bembo. Bongo sa nini? Ah, tika biloko zanga nango wana. Tika biloko wana. Nini mobali na nani? Yebi ndaku oyo, ndaku oyo. Mama prophetessa yaka papa. Ndeni kuna makamao saucisse. Bon, na wuti déjà na tchana fanda mpata. Non, na posa tout matali kolote. Bon, na wuti kone pa ya nani na agence wana na confirmer déjà billet ya maman. Voyage ni dit samedi na 6h. Maman ke moi na poto. Mais donc salinga moi passe. Donc salinga moi passe kombongo na njoka ba billet mati. Ngana kendeki na 1200 njoki comme 1600. Wana akene mbara moko na Bruxelles Bruxelles ya voya ba ya tika to sa ba ke mwana poto biso so monnya ngwe bele samedi samedi na 6h oyebi na tusala confirmation ya billet ya mama nanga musu je passe na mutema elle m'a makali c'est juste avec maman na kocha yi billet moi c'est ça ndika 3 mois asa 3 mois moni ba ne ba dobi wa ba mwa wana ba dobi pona ba yoki mama te tango ba kuyoka bilaka ya mama ba ku kanga ya te Si, espera. Mama, shalom mama. Shalom. Naambiwa na kombo na Yesu. Amen mama. Papa, naambiwa na kombo na Yesu. En tout cas, vous vendez la de la vontade. Amen, merci mama. Oh, tiens, on a mis ta main. Seigneur, tobondeli Nzambe Lola, Nzambe Abraham, Isaac na Jacob. Napesi yo merci mpe matondo ebele. Nayambi bandeko na nga na kimia ebandeli ya masolo mpe suka tikele toza na yo kaka ndenge tobengaka yo alpha mpe omega. Nzambe ya Israel lobi ndako ya mibaba ya te epambamaka te. Tika koya basali mokati na ndako oyo nayamba lipamboli kouta epa na yo napamboli mpe kozonga ya bana ya bato na kombo na Yesu na bondeli kati na kondima amen. Mama nabengi bino mpenza na lombangu mama vérité na évangéliste DG mpona kotalisa bino ke ngai oyo Nzambe ya permettre nakende naza na kondima Nzambe nanga akotika Nzambe na bino akotambwisa bino na mois 2 mois oyo nakozala te botika kosala mosala église eza yanga te église eza ya Nzambe nanga na bino toza basali problème ezali kaka nga nde Nzambe apesaki vision mais so bino mpe boza te moyenga nasala mosala eza te nalingi na 2 mois botikali nango ntango nakoya nazwa vraiment rapport moko ya malamu bosimba église suivi ezanga te ma prière ezanga te fin du mois kaka ndenge tosalaka veille ya fin du mois ezala yango sikoyo papa nazotikilo bakombo oyo mpona
omoni ba ve oyo bana nzambe basalaki il faut kolanda ngo parce que eza moko ya babiloko oyo efungolaka ba bénédiction. C'est ça. Okozwa bakombo nyonso nazokomela yo ntango kotikala eza bato basalaki baveu mpona konini. Toza na papa RK Muchanga. Ah, papa RK Muchanga. Oui, asalaki fe ya 50 000 kwanza. Toza na Nisha Mbala kisi na kisi asalaki ve ya 100 000 kwanza. Toza na Dani Wani Mobali asalaki pe ve na ye. Papa Papi Kazeza ye penza lobaki akosala ve te mais ye muto akoyela biso na fin du mois oyo il faut kokende pane parce que alobaki ye muto akosomba groupe parce que oyo lokwa ekomi kotungisa biso et puis na babiloko nyonso ya mike mikolo ebandi kozanga bamikro banini papa nde alobaki bozepa na ye. Lydia Mpome ye aza wana kaka mpona ndenge alatisaka baprotocole bango na ser Isastar wana nde mosala kotikala kosala mais mpona mama Karine pam mwasi ya papa Kofi Mankoi Matuka oyo ya directeur ya MM Pro ye kuna alobaki ke chaque dimanche lokola papa mobali ne papa Kofi nde directeur ya MM Pro bazwaki charge ya kofilmer chaque dimanche babiloko nyonso babanda kofilmer bakite comme ça ntango nga na koya nazala na capacité ya kotala ndenge bakite bande koleka. Oui, bobosana yango te. Mama nabosanaki mpe koyebiso lobi kaka ntango kilte esilaki apôtre Derek Lutete mobala ma Vero. Ah oui, alobaki pour ana posano makasi vraiment pour na moi organisation moko za na kuna na église peut-être oki ko intervenir ya ba mama yo yisinga nazo kendeti nzambe o musala nzambo ezoleka mama nazana makambo ebele po nazawa et puis il faut sengela nga esquisse parce que pasteur Rifin ya église les messagers na pasteur Alvaro bazo zelanga kuna pasteur Guilhem Mambo motema mama Solange na église les bons semences bazo zelanga. La trompette ya papa Ngoi Serge Ngoi bazo zelanga donc nazawa nzambe musala zopesa ngezo lekelanga niveau mais naza obligé na kende nanu parce que kuna bana nzambe bazo zelanga kozonga na ngai nde en tout cas maman vérité papa bo selanga programme wana parce que na surcharger nzambe oyo niveau azo memela ngai nazo ebisa ye atikanga na pema mama epina ngalo bonazwa ki appel ya Gisèle Loleka. Gisèle Oleka, oyo apesaka biso ba micro notre fan église. Voilà, il y en a bi net zo kende comme ils sont na Liège. Asombe pe ba power na ba baflement ya bien pour la sonorisation église. Dans beaucoup ça les fonds de bokende okutani na Belgique pour bozwa. Azana Belgique. Ngana zo kende na Belgique. Voilà, il y en a ngaka na peso message na pe Tokutani. En tout cas maman na benga kibino kaka poto sala bomoko ya prière. Nazokende musika nzambe na ngai charge wana vraiment pour botikala kokokamu yango na tele na bina bino pona tobondela nzambo musantu na lola le Dieu des capacités, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Ça bien. Ah, bimise. Ok, bon. Nakina ma parcours ka. Parcours amboka. Programme kande na website yo. Lo no surprise na so moni ko ngoli yo chauffer biloko. Ole so baluki ngai na ko zonga boyeki ba 17 ans. 17 ans. Ya mi no comme là où jeune. Moi qui aime pour la carne ça. Yo non sali dio mote 5 ou 5. So sali dio na suka longa faut prise de définition ba pesa. E mi no singa pa na mbeba yana ngai. Mino ndemo. Uko tiki mtu pale kama pepe sambi ata 5. So ya mi na singa na église. Uyo mtu oyeba soko ukoma biate suki na. Mweleza la va. Mira esa. Soko sima tolo taninga bisa paquet ya tasha. Yana nga mogo. Mère mira esa. Mère nanga mo mais la senti que c'est bon. Ça bien. Tu calme bien mère la senti là que donc c'est moi vandi carré. Parce que ça sanga malo. Ah mère mira esa. Ngala boko ta na face. Te mais tout ça pena na côté na tout fort. Boko ta malamu ko lezali. Gabe que mère. No lia biloko nezana bo silisa. Tout fort.
DJ Konde. Tout fort. DJ Konde. Ah, la lèvre. Taka garçon. Babi ondo sola. Yebi. Mais c'est pas nini ya. Ndenge ça. Bani na BDM panzia na pharmacie Alex. Alex. La mpanzwa la tiwe biga mpanzwa na biba Dr Imbi. Dr Imbi papa na Messi. Dr Imbi. Uleki kuna Nzamba susi. Talaga. Tuzaki na bani esala bien. Na biga na koti la masa na tout fort yande. Qui me peneza na ngolo nzambe neza la kokata biga zuza. Nazula yo. Moto mtema moto. Nazula yo. Yo bisera mona mamuki. Tout fort. DJ Konde. Moi mgera bangera. Maman. Ngande se ndim tasana. Yebiga biso. C'est me a fulaka. Yamira ipe asolo la kaneza la ra. Tu es bi. Bijo bimeli wa. Na uti mpanzwa na bani ni ale makela tindelo mbote ya mokonza chombo. Ale makial. Makela. Yezo solate. Te asola. Mtachanga chombo na gaya. Bon ya peso menga zo sundola ngai. Ya te afina. Yo tu bazaka mingi na ni Joël de Chine. Si. Bon ve Diego Bonama. Nyoso wani za nango malamu. Utambola za mabiki. Mende eloko ezo sanga pasi mon frère. Nazo benzo tout na église olinko yati. Tala. Omona eloko na kizambe zati. Nga yo binga ndenge na salaka. Loyenye ya grave kutu yo kutu telemati. Mais si on a poussé un peu na Zambe pour nebiki, Zambe ne kuna solution ça. Parce que Bible zo ba na moko ta poussé na peu na Zambe. Azonga ndinga yaki. Tu fo yo siksa nga fo ba no ma fo ko moko ba mnedi moko boy ko momola ka yo lem to simbi be na masolo ya Bible na mabo. Ezaka bola mo Nzambe ndi ozo sala kati nanga. Umona ngati mo ndine na kuma. Ya ba blum su no sa ezala suite. Te omoni na vrai boule. Comprendre? Pas il baboya ngoti. Omoni pas. Faut jamais m'taboya église pour église ko zando. Tenebo le jour. Il est total jeudi, dimanche. Non ça, ngamo pele fana nda kuna oswayo. Yo bena. Ko subi ke no yo ya. Ja. Mama ko to afa yo ngamo ko penande penande ane penande tia na pala yo mo eba na betani. Je za bon tunani. Fona classer penande chaussure. Et biga jamu. Jaba chaussure bena moi boyete. Fais le jeu. Faut la devenir normal. Pour essayer nga fo normal ya. Pour essayer nga même le va passer dans sur te il était à la tenue normal simple te esimba ya ndenga apena ne be funa be la pena bi kata tsiki bana me ba nga na ba yo nga faut ça na penda DJ za sengo soki dimanche to église dimanche non ça tu vois masala nga e bi Alors, Dr. Alex, c'est fou. Boni, maman, il n'a pas poutre. Ah, ça bien. Biso bota bien. Biso ra makambaria na kandia ezo déranger biso pena mutuma ya. Te to kenda pene gizma pas na bien. To kenda na gizma ngo chikala na biso to kenda gizma chikala na. Ah, boni bana. Yeah, na sepeli pena de na sepeli to benga. Na vai na ota na TV. Yeah, ok. Deni blens na ça bien. Ça c'est bon, to benga ni. Yeah. Nzambe. No yet. Ok. Bimi na kifa. Na école kuna pesa biso ba travail, ba travailler ba groupe. Qu'est-ce qu'on a groupe na sala moi ni monde na lobby na école ba pesa biso travail ba kabola ki ba groupe na pesa travail na sala ngono to classement pour sala pesa na sala la yo pesa na pesa no sala na travail te makamone na lingana ngai ndete olo bana ba mnyo makamone na lingana ngati nene esprit bien na ngani na vandi ngani mukolo bona vandi bona azoba ote ngani na ninga respect dans 50 ans na zo bima na ke travail ne pesa na la ne poli na china respect pour ça oh yé pesa poli mettons na ninga respect ngo tika ngana bima na kende ndeka na vandi bo yo oza makolo so lingi ba manke ote tika ngana kenda ngai ça va ngana tele bima ata kunela kene pa ndaka bia nga bona solution ba trata nga bongo te obima nga pinde ko se mama to ko se yo te obima na ngai yo nga ba no yo tela
Oh. Vous avez ça. Vous avez si moment où on a bien on a non, bien sûr na si moment on ça les a ma bien ma. Mana on dit mana ote. Kota kuna. Mo na na kota na mate kuna bimba na senga to. Mana na konta la ah. Na kona ngaye. Na lingina na mama. Benga mama so benga mama. So benga ne mama na lingina na te tinga na bimba na ni na ngai. Beta na ni na tinga na. Tana ko, tana ko, tana ko isa ka tinga. Na ko na. Diman suso na mo sa temiyo bimanga na fanja na sila. Yo mo mukena ndako ka yo, to ka yo mwana msute. Ndio to na bane bele ka yo mo to ka yo ndako. Kama msego za tika ya yo. Yo to mo sa temiyo bimanga na fanja panga pe lombo na fanja. Na zelo leka. Sonia, ça encore c'est bon ndala ngale. Oyo ka zuwa panga na si mama te dépendant na mama. Sonia na mto lo sala yo. Sera Kristo ngo kunde bana baba mwana sera Kristo si ma Bible si mana damo ke na ponga bo zivisa o ba mimi mwana kutoka ke na kosa mama na ngai soni le mte sala yo isoni fuka me kanyo na ngo sala ngo kindia fuka tanzoto nyama nzambe na ngai yo pe no me mzambe mwana pe no me msanga masumu nzambe limbisa ngai. Allô Clémence Dédié maman na Johanna. Bon, nabi boy, yo loko za na Paris, eza na garçon moko João. Oui, Rodriguez João. Ye azana nene. Azana Espagne, oui. A otindela yo ba koli moko wana, profiter ka otindela ngala oyo yo zanango. Clémence Dédié, merci vraiment, merci. Pesa bébé Johanna ba bisou ebele. C'est bon. Ah. Manix, balusa mutuka liboso. Blessing. Papa. Oh mon bébé, ça va? Maman ça. Oh mais non, na tiki na kata voiture. What maman? Jenny? Yaka? Bébé? S'il vous plaît, bébé. T'as là dans la voiture, na bossa ni sachet. Papa! Papa! Madame au Christ au mari! Papa! Dis-moi t'es bon à ensemble! Yaya! Na boka ko invité na bana na ngai na katango manso. Tande botiki papa na bino. Boboka papa ni boyete. Papa komi moko na lela kaboli kamoni boke mosika. Batiki lo ngai. Yo mosika. Oya mwasi mosika ba mapasa na ngai. Tukenda ko luka papa. Ta ko luka yango. Ko benge malamo papa luka ka mongongo na bino. Jackson. Nzambazo alokumu.
Et puis ça, papi, quand c'est là, il passe à elle. Le bel Papa. Et puis ça, papi, quand c'est là, il passe à elle. Quel est le qu'on a eu? T'as moto, mon nom. Monter ma vie en banque comme une valise. Quel n'est pas papi, quand c'est là, il passe à elle. tozalaka malamu na papi kazeza te amona mwana esili ale kota bakimaka libota boye te ngai papa nakomi mokolo telefone namonaka bino bato mosusu bakotuna nga bano bamonanaka te saki didi atuni te ngabite papa limbisa bana mobembo na simano awa mete Tirbo mwasi akufi. Oh oui, moi ça mete Tirbo mama grande akufi. Donc nako ma wezaki na biso na Angola pasi meto ko sa ko boni ya liwa moi ça mete Tirbo akufi mama akufaki oko mani on met la maille papa dans le maille quand on est côté Gabi a koya na Angola ngana ebe le côté merci vanda si vanda bosolo si na koya ya standard tu vas chanter pourtant on a toujours na basi na kuta comportement sika tabwe na sufu na pape na mesana ka kofinga afinga ngatongo midi pourquoi yoko bala te bino asiko ndeni biso to na biso bien benja ngabe voyage le kibie biso mana eliawa standard est-ce que au monde a Jenny abala asa bien Jenny ya abala asa bien abota koma na ba ya mibale che moi là le soko za ba âge de na mona mwana ngo akoza ba 4 hein ba 4 4 ya mais la parole est aussi par l'éternel. Amen. Donc, ici, la Bible est dans biso, il y a dans la cahier qui a bon ici. Il y a solo, et ça n'a pas battu pour la permettre, et on a tel malgré la biso pour la tout le monde est absent, il y a maman prophétesse, soyez là dans la voyage, à quel service pour la langue. Il y a comme pour la permettre pour la langue, ça fait que les dieux du l'ensemble. Amen. Sans plus tarder, dès qu'il y a du ciel et ça, l'église, c'est la maison du grand roi. Donc, il y a la première qui a la maison, l'église, c'est la maison du grand roi. Pour les gens, il y a tout le monde, il y a la présidence, il y a la ministre.
tofongoli babible na biso na livre ya Agé chapitre 1 tobandi na verset 1 tokokende mpenza malede mpo na bonne compréhension tofongoli totangi na kombo na Yesu. La seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé le prophète à Zorobabel, fils de Shealtiel, souverain sacrificateur à Juda, et à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur en ce monde. Ainsi par l'Éternel des armées, ces peuples dit, Totele Miwana, pour la kaka Yahweh alobi pe limota oyo ezongisi boye. Tozolobela sur la désobéissance. Tokomona peuple oyo badésobéissaki na voix ya Nzambe. Pourquoi badésobéissaki? Bible elobi temple ya Jérusalem ezalaki détruit. Yango penaki tokolobela mpo na bonne compréhension nazongisa biso nsima. Temple ya Jérusalem ezalaki détruit. Ekomi na ntango moko Nzambe alobi nono. Temple oyo ezwi temps oyo ebebisami na maboko na bato. Nzambe alobi natiki ntango bazokomprendre te ke temple nango eza détruit. Nzambe atili Agé plutôt alobi kende pa Zorobabel kende koyebisa ye alance fille na kati na jiboka oyo ya Juda oyo ezalaki lokola province ya Jérusalem. Yebisa ye ntango ekoki esengeli batelema mpo bareconstruire temple nanga. Yoka réponse ya liboka oyo totangi na 3 totangi na 4 plutôt tobaki na 3. C'est pour cela la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé en ces mots. Ce peuple dit, ce n'est pas le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Yoka bien-aimé. Fallait pas dire ne pas y avoir tout mal, télé pas le Nzambe. Bango balobi ke tango na ekopite, tango oyo tozoluka, mboka ekomi pasi, natiki famille na na Kinshasa, natiki bana na nga, soki nga na luki te utakosunga na basa te. Mais peuple eti nakozali le premièrement, bapesi Nzambe réponse tango na ekopite. Loba na monika tango na ekopite. Loba na bango lobi tango na ekopite. Mwitani tonga makambo bute indi buto bitumba banguna bate balingi babebi. Papa chéri. Oh, olemba Facebook te. Nazoki matanga. Yeah. Matanga. Oyoki te nani oya hotel na Palanga Miguel akufi. Oyoki yango te. Don Miguel. Yo que Don Miguel a fait une Inde. Ah, la fait une information de c'est pas une information il y a normal il y a téléphone c'est y a qui. Nazo tindo na inter décor. Et pas Josué. On se comprend. Nazo tindo na inter décor et pas Josué production. Quand est-ce que une empresa. Donc mon colonel na Josué décor pro. Tiens ma to inole na oloba. Nazo tindo pa mwana mbali yo. Lobani mama mtatindika. Ozolandanga. Donc yeba benga kaye Nzambe ba katafari ya predo. Omuita commence à mettre tiboa kufaki. Muta ya sala do ya katafari wana mona na yesa ngabi mettre tiboa za mutu na biso. O ya kufeza première dame ya mettre tiboa alors il faut ezala différent na batu misusu. Nde omoni loko asala ki mettre tiboa. Alors nazo tinda yo et pas ne roi na yo ki masa nsango ya Don Miguel akufi. Na préféré aya kosala don na po ba katafara na bimina na Angola te ni na monde aza mutali boso sala okende kuna pesa yo transport maman je suis de corps na fait na yo ibane yo kana matanga fait sibot yo papa chéri na mono clarté maman na bana ko luka carte de visite na ngai oyo pesa na zo mona te allez après na moni yango moko ezongi su na kata to do ezaki ba je na yo donc yo ba relation na ngani onso boyo ko biso ko zo pa ko lingo pesa ngati wana soki pona lingo ko sola ka bien makasi je suis pro yango na yo lingo komisa ko komisa nani amina yo kala to aboka oyoki et puis oyebi maison MM Pro
ozolanda ya ye moko papa Kofi. Donc ndenge eza wana ngai faut na luka bango naza na ba numéro, il faut na luka epe na benga epo bango image na bango impeccable. Donc maison MM ye moko papa Kofi Pro. Donc bango image na bango impeccable. Sans défaut, sans baote. Maman, parce que je peux savoir que les gens n'y sont pas. Bon, comment puis venir là? Ala toi boka. Nani kuna? Kenye? Kino tela nani wanafuana na Un moment, un moment. Merci. Maman ça? Maman top. Problème? T'es problème ça. Tu es bien que tu viens là dans la gamme après. Koti sae kasi, koti sae. Koti sae. Bon dia. Anna. Merci. Yo kende kasi. Donc peut-être moi transport. Ça na moi yo papa chéri yo. Je souhaite des corps pro. Merci maman. Ça no kiko umela te. Non, oui maman. Maman oye bangati. Nga visi ano nazala kana ngambo na ebi papa chéri. Na ebi Jenny. Na ebi hotel. Natika babaze na kenda ba Dubai. De Jenny alaxenga nda kunemela mo telobi na kenda oluke pona tikele baze na moniti. Ndoko ko permettre pesa ngata lumière na ke tikele babaze ngo. Asenga ki o commande babaze? Oui, amone ki opende pale ki na Sandra Moseka. Bon, numéro na e a uti ko changer ya sikala za na una mutu. Ki na poste adresse anda kupenza pona bunga ki. Omone ngo komi pa na ngani na coin wana. Soko kiti tout droit. Première avenue, deuxième. Soko tunika Jenny. Kasi nazo expliquer yo. Awa bangola to za na babalabala. Entend? Yango nazo expliquer yo. Soko ke tout droit, mona première avenue donc. Première avenue, deuxième côté à droite. Au mona tanga première, deuxième, troisième parcelle. Na gauche, au tunika Jenny bakolakisa yo ye. Deuxième avenue, hein? Yeah, merci, ça va maman. Nazo pe na babaze mo ya taille na yo. L'accession kasi. Teza ndako. Ndako. Na ilo te nga koyela na te. Mama na babaza kano so la tongo ebongso makasi. Na ye munene mimi na olinga na bakola po ibomba. Tout mouvement na za nango et ça le bien. Comment on nani kasi? Nga standard. Standard. Madame, merci. Merci maman na CP. Opia epembote. Yeah, no, OK. Blessing. Mote ko vanti bébé bien te kala ningana pa mon zo vanti bien te bébé yembela ka ta mo banzembo Blessing yembela nzembo La licença. La licença. Sim. La licença. Sim, mamãe, na zoe. Oh, Jenny. Jackson. O como é andando? Vous allez loin. Un beau cannabis, on va pas noyer partout. Maman. Ça va quand même, ça va. Ça va, côté. Ah, Jackson. Ah bon? Ok. Jackson. jusque mon ayo kalafa. Ngapi na sepe na kamwe. Sangoni no monenga. Boni voyage na kina ile kinenge. Voyage vraiment il est bien grâce à Nzambe.
Ambassadeur vraiment. Que tu vois le fils du tonnerre, moi Christian, bon Dieu là qui peut n'avoir là qui est venu sonner les qui grâce à Dieu vraiment. Il y a vraiment 5 jours. On a commis tout ça m'a trop pour mon vraiment. Mon grâce à Dieu. Nazalanga, ah il s'est la balle, on a compris la balle à mi-balé. Oh. Johnson, et bon yo, non balité. La balité. Oh c'est la nuit. La balité. Oh. Ndenge ni sikoyo mwana na ngai. Mwana na ngai oyo aza epa na yo. Yo na moni oye na buzobe. Johnson, de la salle mabe ndenge na bimi na yambi yo akochola kati ya bango. Ngo potanga buzoba. Johnny, naye ate po kumbisela ngai libala ki libala ou pas. Kola nangeza pona yeba mwana na ngai comment elle va. Johnson kata ni na bisu. Uzana mwana abate. Mbala liboso pesa na barasuka na yo. Otika nga na zemi na yote. Ozoyoka. Soki olingi o compliquer ngai. Ngana ko compliquer plus que yo. O compliquer na te pour yo po. Nga omoni yo compliquer na te. Yo so compliquer na ngapela compliquer yo. O compliquer na te. Pardon, non s'il te plaît. Omoni herba na ngai rase ko ki 17 heures déjà. Ça la tout bima. Johnny, ngai na bima. Ça pour répondre nga suite ya mwana na ngai. Donc, pardon, la monnaie autre, nous sommes madame Mindolo Bébé. Mais ça m'a numéro la téléphone, là la bébé. Pas de quoi. 945 971 971 836 6. Johnny, après sur 3 jours, nous avons un coup de fil afin que tu sois conclusion à ma cambo. Obligé à te prendre le second numéro, on a même dans bien. So qu'on bengi dans 3 jours, on a besoin de recruter la naïe. Et Johnson, il faut que tu dans ton qualité. Merci. 3 jours. Ciao. Ah. Il y a quand même aucun bien bébé. Bima te papa, il nous autres là sous boy. Hein? Oh. C'est quoi? Non chérie. Problème? Oh. Non. Ça va, Namukuta na garçon mon apporte ça. Yazana. Ah. Ye aye koluka. Alocataire on va dire ciment. Mais c'est bon, on a essayé déjà babili. Bazana sous sur intérieur. Ça va. Riana mwana ngai. Tiko pesanga mutu pasi ko mama. Tiko pesanga mutu pasi Riana bazaka na bana ndenge nini vraiment. Bafandaka na bana ndenge nini bateyaka bana ndenge nini Riana pour nous sukisanga mutu boye. Na c'est soni nango. Pour des soni na quartier une église. Na c'est soni nango mama penza ya solo wana. Donc critique na taba mona na Bible na nzela babi tala kuti mo kaso kete ya batu nini mona na impoli. Impoli test ba isuki na ndaku te tina quartier. Rihanna. Et boti ngapela pe mananga. Ah Jésus. Oh. Oh moi. Faut tarder. Bonne maman. Bien, yango errant ko leki si bon. Amiga on fait ça na raison. Maman tika na chauffeur na zo zela te. Tellement na ndaki papa na musala.
oyo balaka kengaka famille mangera famento ayoka mama moyindo bakira famento ngabika somona moto yango oya nafa na aéroport kuna azelaka bato bazoya te vraiment pardon balobaki fo nango eza ya 17h30 non 18h mama oyindo ngai ekutu nani te kubele Carlos Makaya si abenganga bango batike na aéroport mbala bibishe yango ikubele ngana tina non bakuta metwal te kasi ye toza na aéroport bango baye koakompagne na aéroport kasi mpo ngai omoni mama batininga biloko na garso ya suisse oyo nani wili somokandaka te nanga mpili bako ale mama le tatinela biloko mama eta mtoyana biloko ye mtoyana biloko yango bazotulanga sosi toza déjà bango mpe na église ko bato wana bozotanga mpenza baza na poto tobengaka bango toyebisa bango moko bakoya ngola baya baya kovivre église na baya mpenza bakoma bapartenaire tukindekete papa azali kasi ye mtoke etika mosu banda bandaki papa kolata lokola mwasi papa tozotisa bote mama lokola alingaka fiere mbali bazaka epoto benga sikoto rapete na Anto Maria Paka tokine toza authentique bakoma eda na aéroport mama kuna place asa boye misuka ayekana bane lelo ezala somo kuna balipoepoe Johnson azobenga uti na tongo boy likamni kobenga ngai na ba rendez-vous ya ba bar na ba tongo boy non na sali musate na kati ndako na ngai mo bandi déjà kobenga ngai obenga ngai Jenny oza bar ndeti pa n'importe quel bar ozobenga te oza espace don na Louis eza place ya classe place ya bato ya valeur bato ya minene bayaka awa parce que Moutoro, le patron de la jeunesse, Charlie Sonangol, à côté de Sikabo, le procureur Tiaba Chuba, Nzamba Chombo na congolaise, Ayaka et Sikabo. Comment vous savez que na jaya babar, babar, où est ça parti? Et ça problème té. Ça place la classe. Na yebisio, mais yebate, zala na respect parce que na na mosa libala. Nelo na yebisio mwana. Na tongo na sel mwana ngelo ko te ni poto ni ko sukala ba kushi na e lo mona salite na kata ndako nga obali da ko benga na yebisa kama benga makambu na bengeli yo oyebi yango eza po na problème ya blessé on a retiré mwana na nga blessé mwana wapi Jackson ebi yo za na sonité attention Jackson na mwasa libala naza ya kimakangu te Joso ba bala ngai na mbongo esi ozoyeba yonga nazaki na zemi na yo na boyi te Johnson nga na yapa na yo to solo li na nga na yo biso mibale Johnson ebisi nga na tike na yo 2 jours nga na ye lundi epai na bino Johnson ebisi nga so voyage alors nga na fando na mono na kacha minanga Johnson esi na longola kai Jenny na kutani na mobana nga afande bali nga na mwana te attention il faut beaucoup de respect à mobana nga bala nga na mbongo oyoki yoko ba déranger nga na ba pete na mikosi te yo no zo ko mikosa na yebisio kaka ndengo wana yo no zo mikosa na yebisio faites attention makambo zolo ba wana est-ce que ba grandeur munene nango ozoyeba ngo ntuni yo Jenny yokanga nani Jenny yokanga loba obalana na mobali na yo na voyage ça fait 4 ans comment fait-il na 4 ans na boti mwana et mwana azana même âge ya nonga na tika na yango Jenny
bakabaka makila ya motu mikosa aza makila na yo te dire na ye mpona kozwa mwana fo akende po tokabela aza kozwa ye eloko te mwana asala te oza na mwana te nayebi sino johnson soki osakani na ngai ekokute cher nde nayebi sino fe gafe batela mbanga na yo nayebi soki andengwana yo koderange nga te yo kotenga na mwasa libala kobenga nga bapete r nyonso tu obenga nga na 6h mabe obenga nga na 3h mabe keba na yo keba mwana naza mwana na ota aza mwana ya fande oyo nayebi soki eloko te masoi moko nakolandela yo jusqu'à l'infini okolanda te nga mpe nakolandela yo ti na suka tokolandana tokolanda na ebisi yo tokotala ngai na yo mpe okosala eloko te nde na ebisi yo okosala eloko te nde na ebisi yo kabongo yo kozamona aza mwana
ebele bisika na uti na Belgique et uti epa libota mobimba kuna epa Judith mama Judith Bongwane na bato nyonso ya église ya Besaïda bapesi bino mbote ebele. Ok, nasepeli mingi papa pesa mopanga na nkolo po tokanye temps bolimbisanga mpona mwa etango oyo save nde nauti Belgique nazalaki na bavisiteur ebele efaki bato mosusu baya koretire bakoli na bango neti barefa motianga bazalaki wana baye kozwa bakoli nazalaki na bato ebele bayaki korendre nga visite plus chaleur ya mboka oyo nazokoka te na miniti moke oyo nauti kuna vraiment na message na mwa fraîcheur. Ok, merci beaucoup. Pour mon maman na bino ndenge ya uti poto aye ma frère invitation ya utaki na poto eza na bokasi boyebi partenaire na biso malamu oyo astonga église oyo asomba bakiti nyonso bozovandela asomba bainstrument lelo nalingi nzambe atienga au cœur quand même nabondela mpona bango parce que na babonne œuvre bonne foi oyo baza nango parce que bazocontribue na œuvre ya Seigneur na ndenge ya mbongo yango tozobengisa grand partenaire na biso papa Matembele mama Moyindo avec beaucoup de respect. Maman Moyindo na papa Matembele tango bakomaki na église obomonaka bango n'est-ce pas non et bongo soki tolandaka te ke o baza na eloko te to néglige bango ndembele lelo basoutenir l'église te lelo bakoma bapartenaire numéro 1 ya église na biso yango chaque fois motu nyonso azobondela azanga te kobwakela couple oyo bafleur bana nzambe alleluya. Merci beaucoup papa bongwana. Merci beaucoup. Tokei na lombangu na 1 Corinthiens chapitre 6 verset 12. Kuna bazweli sabiso tout est permis mais tout n'est pas utile. Donc nyonso eza permis mais nyonso eza utilité. Boza bana nzambe. Tu vois ndenge tovandaka na mboka tellement tobimaka mosika te tozala na bavision te. Ngana uti na boto na moni ke kuna baza vraiment na ba monde musu baza déjà na ndenge musu ba bondela nzambe donc ba bondela nzambe na ba dimension biso to mona ka nyonso péché non tout n'est pas péché tout est permis mais tout n'est pas utile. Donc tout comme okiko sala tout comme okiko sala te ça dépend de toi ozomona ozamona nzambe mais bisika ya malamu neti na ba pour maquette ya malamu bisika batekaka ba biloko ya bien yo kuna oyebi ata prière eloko moko te c'est pas gentil boyebaka mpe kokotaka na mwa basocrate bosomi mwa eloko kuna mwa gato mwa nini esala te bajeune fille mpe nano babali te un peu de maquillage c'est bien pour une femme. Yaya. Gabriel, mwana poto. On dirait ça na poto mais il est rentre dans ma casa
Papa. Papa yamba mwana kala. D'abord, comme ceux qui t'ont comme alors, bien, mais la porte, ça, mais ça déjà la porte. Oh, la porte est sympathique. Yo, au moins, la porte, Molungue, Fanta, mi Fanta. Otinga mbongo, c'est la boue. Mais bozaka bantu. d'Afrique. Papa zaka mouné. Bilambert. Quelle beauté. Bilambert. Na yaki lobi papa, elle est lobi. Elle est en tête. Elle est en tête. Papa voit changer quartier. Na banda bato ba la kadere. Gabriel. Benga seki kidi loba. Gabriel. Ba de formasanga. Na ko futa mbongo. Nazo benga e papa. Benga e. Aibi sa mete tirbo kimeza na iba za na mame. Ba to masanga. Mwana poto sa ko ba komi. Poto le kinangai. Boni mire elonga. Mire elonga zani bien. Nambane papa Claude. Baza penza bien. Balingami. Papa Claude azali. Azali papa. Atuna kayo. Ngabi mwana poto azali mwana miguel azali. Eh, ngabi nanga. Papa, poto changer te me beauté Gabriel. Papa bota. Papa kuna ya nozo mu pepe le mwani kuna ya kani boye. Popoti ya male ni samina ngande basi. Aliki boete ya jwa mu pepe. Ya jwa mu pepe. Yo tsokomi nyama ya ikana. Johnson azana aspect. Azana aspect. Aliki bata pote belé. Yo te aspect à sa tâche. Listen de mta na kata mic. Oyo zana ngo comparone biso ya Afrique. Na ele bino biloko. Na ele bino bilamba. Donc on a ça mutuka te, moi pena memango ezate. Donc na Johnson ndako ba koyeba. Nga moko mama la kokena welo. Papa boyo ke hotel. Yo fotika ya. Non ko yela yo bon pesa. Eh ko na ina go mwana nga ngwana li disekite. Tikana mwana. Bien, nek nanga na pesoni. Mo yipe makasi mboka no chalet. Yo la pasi poko ka mboko utaka mwata. Natiki ve pesa ka ta gazoza. Natiki madili makasi. Bon na porte. Ah, toza bien papa. Toza bien bison surtout toza bien, vraiment toza bien. Bon mon bali na. Mon bali nanga pas bien. Toza na biso penda bien car makamna ili pela mingi azaka mama ba prière. Na sepe kuwa na molio nzamba pambolo mwana kenaki mobembo ajongi yaya ojwala kumu komona mwana boy na nesongwa mingi na kobanini gabi wapi mwana mwana ngana yeli penda azaki kamba mwa mwana wapi ko kutu Gabriel ozo ba tindela ka ba kolie pa no yena ngo awas we mbongo obo tekinga maneza ya matekiti o mo te bilo bo sala ngai ko mo sala la bilo na ngai ateka o le so na via transport mo la telenganiza te na vi ba mbongo so abenga transport na ngai utela a sko bilo bo si bilo na bo teki on bo ba mbona ya mateki maneza te obinga bien na simba bilo noti ya tailo Nia, ya tayo. Taka yelo shoma kama sana ngo. Ka ile mona yimo kama ndo takinga mama kila tiki mama onezi na mbone mwana ti. Su yom do tekila ke maonezi ngo poke se mona ya. Ni kindo da tiki. Pardon ya. Ka so bobo tuna mama ti. Silence. Bozo sama kelele nini? Nini ngola jwa? Mama nga tiki bilo na nga a. Na bikela a bike transport. Nga mutu na teki malende. Bozo swanta la ndeko noni. Donc yo liboma na yo estika nyoso eza ya kotia liboma. Veut dire liboma na yo kozala na limite te. Ngana zama kama mususu ko solo la par rapport ya idée qu'on a bino azoke ne pas ma pasteur. Mama, oyebi bien ke basenga ki o pas ma pasteur o ke ne ko vanda kuna. Yaya, likambo eza bo. Oyo nga mama na koloba yango yo fo yo. Yaya, foko lamba ka kitoko lokola mama Sylvie Molokai. Ye akanga kuka mobimba pona kolamba kanga masolo. Ozoyo ka mama. Tosa mama wana 100%. Balobi nyonso mama nyonso za mama na yo. Foko tosa ye malamu sunga mama wana senga kinga okende ku. Kende ko vanda na ye zala boboto lakisa ye bonzambe zala na ye malamu. Ozoyo kangai. Soko bongisi lokumu na ngata ilo. Soko bebisi mama soni na lwando na yebite soki na kokimela wa. Ozoyo kangai. Mama yoki. Loba bien ke oyoki me fo sale lango. Mwana malamu alanda ka tolyo ba mama baso pesa.
Vérité tout pour Zato besa lisolo mo kitoko. Mama, nazapenza na shipela na sozelo betela nga maso. Mageti natikaki ovanda mwa moke na zobima na ngai namela mwa badiclofenac oyo nzoto pasi o wapi nayebi ezali ngai mama bongo makambo ya mama prophétesse koutautaki poto wana mabela yo ozalaki te ozalaki omonaki mais omoni mama eza pasi mamema omoni ma prophétesse étoile donc asali erreur moko na vie na yebi te alelaki tosungi ye na mobali na ngai ya bazoso badonateur na église pamba te mpo toka kosunga misala ya nzambe mpo soki mosali na nzambe azovoyage mingi efungolaka baporte ebele mama tosaki to ndenge akendaki poto wana moto akei poto aye na bapantalon ekangi ye nzoto nyonso libanda mama atelemi liboso ya chere atemi na chere boy bana na ngai linga le changer kaka un mois bana na ngai omoni ndenge eza bozala bacomplexe te fo bokotaka bashoprite ntango bozokota bashoprite mama ozomakelonani mama moyindo wana eza bomwana moto ezosala yoka ntango bozokota bashoprite alors que un peu de maquillage un peu de rouge à lèvres un peu de crayon bien là un peu de poudre mama lobi ti bana ata na baboîte eza normal moto apekisa ngo aza te quand même na bible badéclare yango balobi yango moto fasepela oyo mama na ngai alobaka gomor na somor yango wana oyo aye nango ndenge namonaki mama donc efini na puta de karayo puta de chokachoro puta de lishu eshora male mai wapi tumai ya wana akomi kobima na mibali ya bato kolinga bango na mibali nakondima te mpo na mwana olendo akomi nango wana nde si seigneur ngai mpe baeglize yango na ngai nakosambela yango te mobali kaka moto amemaka ngai ozoyoka basalite ya ndenge wana oyo azosala salite de lishu me ngai nandima verité verité aza mwasi mosali na nzambe aza serviteur wana ozomona alors que mama mwana wana mpenza si seigneur ye mpenza nde nandimaka ye mabela komoni namoni opoza mama te mpo soki ozalaka mama ya mama vraiment bamama na kati église bapesaka conseil mabela makambo nyonso onga nalobi na yo nde oyoki yango ozomona lokolo ndimi te ke mama étoile naobenge mpe mama étoile te étoile abimaka na mibali ya bato mpo osali asali te bona ndenge mosali na nzambe eza te seke tozofofokala mpona makambo mosusu mama wana na mibali na ndimi te totonga kaka ndenge tozofofokala ye mpona makambo na ye lufofokale de pourke mama fofokale de pourke tokende musika te ndenge eza kolinga na ndimi nanga tozotonga mama mpona makambo ya mabe me yo komi koloba kindumba mpona kindumba nga na kondima te wana vai deixa ma porta Yamba appelle. Jenny, mais Yamba appelle wana. Chérie, bapointe nazo comprendre te. Après téléphone wana eza esika. Nazo comprendre te ezosala ngaka babinde ba. Pesa nga téléphone. Téléphone ino pesa oko afande eza nini nango? Jenny. Eza nini? Na osimbo. Pesa nga téléphone. Comment si mana? Oh, mama. Jenny. Mama tu me Yamba. Pesa nga téléphone no téléphone no. Yamba on laisse moi non. On s'en va chez. On s'en va laisse moi non. On va même ça journée nanga. C'est bon, non, le numéro on s'en charger dans ma cambo. On charger na cambo ni non.
eza nini obete fala tonton boya bana osimba opona nini ozobengela nga nakangela ote nasimba ngai te nazala mwana kosimba ngai te so obeta mwana kosimba ngai te c'est bon merci olinga yuma na yo tikanga tuna natika yo tikanga fala boyi numéro ozo déranger banda butu numéro nini naka téléphone nini tikanga fala yo komoni ke ngai mutu ya kokosa nakosoma nakobela kosola kotika ye otika mwana nakotika ye nakotika mwana oyo moko obana kobokola bana na loki akolela wana nakosimba ye te nakolakisa osonga nakosimba ye te akolela wana sala komona bafilme one koyi kosoba wana Jenny nasakuna te akolela wana alela c'est bon yo loko mokosa ngai nakolakisa yo zwa mwana wana nakoyi akolela wana nakozwa ye te zwa mwana wana nakozwa ye te dala simba ye nakei mais na retour na ngai c'est bon Bonjour monsieur. numéro babengi eza yo c'est pas ma tout si non numéro sonné en numéro inconnu je savais pas que tu numéro yo nde namonaka jour mosusu nobima la porte nanga si effectivement yo nde mobala jeli oui nga mobala jeli bon nana problème moko très sérieux na nga na faut te solola problème si par rapport osenga ngai ne ovuma tosolola yango ya kotelema boye eza mpe respecté bon nga nakokembusaka naza mpenza na tante wana numéro na wana oyo ebimi wana numéro na nga nga mpe nazo grave numéro na yo kombo nani ngai afande soki obenga nga na pendant na week-end tomonana po tosolo merci Gabi! Oui! Comment? T'as eu ça, t'as? À la 4? Comment? On te demande là. Johnson, na esengo te ti omonenga jour wana mpe tozali na kata ndako ozodozenga otyanga boye ngai nazotuna mwana yo ozodozenga ozotyanga boye na ndenge nini naboye kolandela mpo papa basi bakoli omoni biso mpo batension mo bane au juste c'est quoi au juste c'est quoi yebisanga eza nini Johnson toza mapasa me ngam na bima liboso yo bima nsima vous comprenez mwana yo aza mwana nga yo yebisanga nani ndenge yo makambo nyonso oze koyesanga na telefone ke mwana boye na boye boye na boye odozenga papa ayebi te yebisanga nani eza ndenge nini donc oza kokosa nga osaka na ngai
Gabi, ça va malaise. Nous savons la recherche, il y en a retrouvé côté moi Nazali. Nous allons à l'aise. Donc, ça va monter ma kita. Aujourd'hui, moi, on voyage naï. Donc, nous sommes normal. Et là, quand tu t'es au silica, au lobazo qui n'est non, ça va à l'aise. Moi, je suis wapi. Pe akomi kuna ndenge ni wapi. Nazo comprendre te. Parce que ozo de l'autre côté. Non, tant on a qui na voyage, n'a pas quoi voyage. Mobile msusu abzwaki abali. Parce que tu as dit bino basi comportement basi nebo za donc abimisa ki se miono de mobile wana. Mon yeli nangana miko landela yango jusqu'à ce que na reconnaître pe na retrouver. Ça l'a vraiment à l'aise. Donc nyo se kana. Pourquoi ebisa inga nyo sotu wana te? Non, moni wana musika. Ezana sensé. Ezana sensé. Atana za musika. Atana za musika faut ça la vérité. Ozobenga toujours Gabriel, ndenge sa boye mwana, e ba pamper Cécilie, ba poudre, mafuta cher, e bona boye, nyoso nazo tinda ba mbongo nanga. Sikoyo banga ke moi ça pesa zemi côté mususu, donc a pesa zemi côté mususu, sikoyo yebisanga non, ba mbongo nazo ko tinda. De toutes les façons Gabriel le bi ke étant otika kibiso, quand même étant mobile. Nazo ki mbongo wana sali parcours ya voyage ou celle qui nga Leona benga ma Johnson ou Nazali. Ce qui fait d'avant on yo so ba senyo mbongo on a passe pour kabambongo yo ba comme lembo na stratégie mais soit sans toi à l'aise mwana okozwaye eza pasi eza pasi kotanga on elongi boye eza pasi eza momoni mwasi ezati ke mosa zwaka azema ke kaba kote mususu c'est ko za okipede non usoto wanga na kizemi wana usoto kipaki mwana te ubio saki la ete pour ça qui la ete alinga kaba mwana wana te. Ils ont pas si bon à eux. Na regretter ma. Non, comprendre on est là au mot. Na comprendre na yo te. 2 semaines, 1 semaine après, mbongo nanga, mbongo nanga. À chaque fois mbongo mona, mbongo mona. Oui binga. Oui binga mona zo comprendre te ce que ça oyo. Ayambanga na église. Asala ki lelo ngana zo alegria, tout fort. Tout fort. Oui binga pasteur o ngai dans la yaka mko aliboso. Baby. Ah non, à cause ça on a mon qui l'église dimanche. Yewana kaka. Yewana. Si. Ma papa. Yewana canon est là hier. Ma pasteur a roté mais la biso makambia ya nini. Oh, moi s'il faut la ta descente. Faut reba ko bomba nzoto. Mais ngana kamwe ma pasteur Joana. Ça moi si oh non, tout fort, s'il te plaît. Tout fort, tout beau, ça n'a pas été moroté. Moi, je suis un peu nzambe. Et ça, vous avez moi, je suis un peu le reste de mal bossé. C'est surtout aux exemples naïfs. Bien sûr. Mais, il y a des mobilités, des sécurité. Ma pasteur, a une alati pantalon et kanji na nzoto na nzamba pesa epeta kitoko. Bongo et kanji na nzoto et puis tout fort. Na garde du corps. Cabo. Oui, mais ah bon, écoute fort à yo moko. Est-ce que mangai et monsieur Kizaki que maman étoile oyo tant na yaka ya bisanga yesu comme conspe mobikisi. O ebisanga ki ya za muta mafuta te lokote a tongola raté. Ba prière na sala kinga lona comme maman alegria. Mais ça ma pasteur ngana mona kité. Bon, ezala ngaka yobi poto nezala, poto pêche ezala. Et puis yora sko elobeli. Omoni neska na uti. Bon, mon neska to uti malili. Voilà ce qu'on yoka. Banangai, un peu de maquillage, c'est bien. Ouais, ça qui va la miti. Ah bon, vous zoba. Comment on est bien des bozo baby ça. On doit comprendre que tout le monde pas comme ça bateau. Bah jeune fille, faut au côté de la ministre là. So kena na iliate, un peu de maquillage. On a tu moi loko tiki monzoto. Et puis il y aura ce soir ici. Tant on a comme na poto. Wana suka azuli boko atina cher boya na kina bakoli ya air kamchanga mera toka utako patinda kinga bloro utaki chine kina ngo akoma boka le mabanga au moins le jour wana ate aboka ata 5 personnes ah boni boyo za sankara yo mais bon hier à maman la biso ante ya biso parole ils ont monté dans l'inga mabé ce qui m'a dérouté au moins quelque part nous avons un peu pour nous soutenir mais pour soutenir ma bête ma pasteur a dérouté ngana éviter ce qui m'a lié à poto et il y a un de changer mais ngana mona batu so ba uta poto ba koma loko ayete mais ngana mona yo kuto parce que pour na poto ezala ka bon
lelo ebele bakenda photo mpe ayeba ekuzu donc mosu ya mosu mode mpo opesa bino minene eyekuta basala mpo aza mosali na nzambe amemela bandenge papa kala mingi te awa nyota kajira bautaki Rotterdam na mobali ne Laurent badibingo fin tovana bango awa bazaki lokwa ye na elateli soki ndenge omaki ndenge bakendaka bazalaka bongo na nde bauti poto changement eza nango te moto azaka moto eza complexe nga moni mapaster eza complexe. nasepelaki nakutano ailleurs omoni la fois passée tosololaka oyebisangaki ovandaka soki epa yaya nao soki ndenge nini wana nasepelaki vraiment nazwa yo okoma kovanda epa na nga comprendre vie au hasard ezalaka te donc ndenge oyaki na kati ya église wana jour ya liboso kaka na kota église nayoka mbala moko édition na nga esaliki il faut ozala pembeni na nga soki otali oza jeune garçon oza parmi pe ya bajeune oyo bakoki kokonte na mboka oyo neti basilva timba toka ye babengaka ye mpenza noko pala baza bajeune garçon moko abima na ndenge na ye mpe azosala makambo nini na ndenge na ye pourquoi pas yo parce que ngai nde naza boye naza na capacité ya kobranche yo neti na bakarla mokonzi ya kabeli mogroso ya kabeli neti na batete konde neti na barachel malota baza mogroso ya kabeli bablaise kabelo nakoki kobranche na bango mpe vie no mpe efungwana parce que lui osalaki eloko te na vie donc naza na bapartenaire ebele na église badokta yimbi baza bapartenaire moko ya église oyo ke soki natamboli na yo na présente bango ke oyo mwana na nga oyo mwana na nga baza na capacité ya kozwa yo mpe okomi kozula nga badime nyonso bapesaka wana ozoya nango na ndako eza mpona bien na yo en tant que mondima église ou bien na ndenge moko boye mpo nazo comprendre vraiment te ndenge ozoloba petit garçon ozo comprendre mal mpona nini soki na branché yo neti na batete konde wana bapapa femme d'affaires barachel malota bakarla mokonzi ya kabelo banicole ngoyi donc na branché yo kaka boye pamba kaka mpo ezala mpona ntina eloko te nayebi boye nayebi boye nga na osepela na nga ke nazala le mo mopanzi na kasi naza mpe motu fo oyebake nde nazala na mpa grand frère na ngai ti okoyebisaka ve na ngai ke te nalungu eleke place moko boye sikoy otuna ngai mpe ke oke kuna na sansi ke ya mwasi na yo to papa yo okoyebisa ye ke mama paster na biso alobi lokola nga naza jeune garçon nakende kovanda mpona epa na ye mpona aire moko soki mpo nga nabimaka ndenge nabimaka nazonake esomba babiloko boye esengaka aire moko omoni fo ozwaka ozwi chauffeur aire moko obengi motu boye soki nasombi babiloko komema charge nakokaka te ntango nazotambola na yo po ofacilitanga makambo nyonso wana chambre déjà ya vide eza wana oye tovandi na yo wana epuis ozozwa soin na ngai ça va problème eza te nakosepela mingi nakomisa mpe maloba mpa ve na nga gushe mbenza nayebiseke te nde naboye mikolo nalongoli biloko wana nakomi mpa ma paster zela yo koloba te ke olongoli biloko loba mpenza ke mama alobi mpo nasunga ye epuis mpona basuivi ya baprière oyo tozosala na ye il faut nakende kovanda na ndako na ye nani jeune garçon